Mais ils avaient mais non. La Kardashian a vu le raté. On est on a la chérie. Et de sa fiancée qui n'est pas ma chérie. Quand on va fiancée, pour qu'il puisse mon bail, non, vous soyez bien bon. Je me reste posé mon bail. Je me suis rappelé pour lier la moto. Au billet. Bah, je me suis dit comme quoi, les balles là. Parce qu'il y a au Cameroun, les balles là. Mais ceux qui arrivent pour ta bombe définitive. Il m'a bien dit ça va être. Rapide, comme canon, on est en malin. Dernièrement, on a publié une photo avec la police qui est Ala mukanda. Ni base with against. Azala mukanda. Comprendre. Ndenge be ya bima be besaka biso da fier na lingwa. To boka na ba. Oh. Akuta bona ndeka leka bona sise ba ke poto. De yuko ko ba lo ke ko Chelsea. Maso Chelsea de la mosa di bal. Chaka na utinya. Bo me kana. Ndenge foki fan di bal. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R, bonjour, on a biso, Jerry Cometox, Nabino Yeyo, 207 de la presse, Narobaki, Nicolo Bomesa, la gendarme de la presse, parce que nous avons Kangabayou, mais belé, dans les médias en ligne, pour bazo solo la mabe, bazo loba bino baloba, bato na solo, kanazo ibisa bango bazo nga bato, et bazo zonga kaka bato te. Merci beaucoup na confiance, na meko pesa kama na mboka oyo Jerry Cometox, bala li tutu ya mumana solo. Merci Nene Bozo Pesara, toujours confiance dans la chaîne Nabino, Feza TV RDC, pour continuer à s'abonner, dans la Nene Teokomata. Teokomata, pour s'abonner, aux suivre vidéo na WhatsApp, Pesa Muninga, pour ça égoïste. Aux suivre vidéo na Facebook, Kabora Muninga Yokasango, Ntsuaka Nimito Pesaki. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et puis à Bandal. Chez Kanim Bouyamba Night Club au Capide. Juste na bloc wana vo commenter bumba wana na bula wana okomona au Capide. Prêtre de prêtre moi na top moi na poto bena kiendaka moi 4 jours moi 1 mois azongi aye. Kanim Bouyamba mobala pembe mon vieux j'étais sali. To yele loko solo là ma solo sur tout makamutu ezo circuler na internet mais na kosolo na monga moko te toza na mwana mwasi onga na batizaki na kombo ya Général Etumba Bendo Blandine Bendo aza actrice comédienne chroniqueuse bomona ekala madela dinga koma otuna nga Bendo akenda wapi na Bendo akima ngai akomande trop na théâtre tokosolo na makambo ya théâtre tokosolo na ndenge bana basi ya théâtre bokomi suna bakisi ya makasi bamama chibolo ezosila te église ya ngiringiri mpe so ebakisami stratégie ya likasa na lolemo esili tokosolola na ye ndenge basi ya poto bazofashe jusque là bazokabola mabala na bango invité na biso tozoyamba aza mpe chroniqueuse bandeko na ye ya basi bazofinga bakulutu ya miziki bazofinga balanga nzembo mpona nini epuis tokokota mwa moke makambo oyo epelisi su moto na internet tout le monde abaki Karim mokonzi na ekulusu tout le monde alobi libala Karim bato ebele bameli bachampagne basepeli désormais libala ekufi parce que efona informe bino Karim baza su na feli te Karim aza su na ndako ya feli te libala ekufi me nalandi Pamela Shekola alobi na émission noli ntango le sage ya kotie business tika na lobana mo moki avana kotie invité na Pamela Shekola alobi Karine oyoki mpasi onga na yoka ntango okabulaka mpe libala na nga omoni ndenge eswi yo omoni ndenge bato bameleli bachampagne ndenge mpe ye bomelelaka nga bachampagne donc internet oyo biso bana bamaka pingala bapapanga ya personnam toya to tozalaka nde na bandoki na kati o balakanaka mabe osali nga boye nga mpe na kosala oboye nzambe pasi beni voilà nazokotisa sikoyo invité na nga merci beaucoup ya côté business na régie naza déjà na Général Etumba Blandine Bendo mangre akimani nga achanzaka relation mais lelo nakangeli bino ye naye namemi epene na plateau na nga oyo oyo nazoyebisa bino mon vieux Kani Muyamba apesa bi Jerry Cometox petit na nga na contribue mpe kaka na émission
ovandaka awa na plateau ozomona mwa bokoko ezali surtout na spiritualité trop général et tout mabene. Bonjour. Bonjour, viens la Algérie, comme mon bail a dit, tu viens jamais la boutique. Il t'a bossé dans la source. On a bossé dans la source, on a fait une grâce. Das na jamais. Attends, on a budget qui paye, on a jamais. Non, tu m'as pas dit que viens bonne santé, bonne marabout. Santé ça va bien, na grâce à Nzambe, nous sommes à Nzambe, maman soukora ngate. Oui, na maman soukora ngate, na soukora parce qu'on a makila maïs. Voilà de le bien, comment soukera ma premier programme dans nos sacs. La pesi mboti là nous la canon la baronne, moi la maman la ma fortune, la vraie chérie, mon thème avec ta fiston, la cible, moi la poto mais on a de fidélité na fanda na mo ko bango. La mo sous la pesi là nous la gotier, bango pesi ngambo de nga pesi ya gotier, yo ngalo na rekala, na pesi sous mbote na nani na pesi Alex te kasala wana mobali ya bato ya wana tokombi na suki wana soit futa sur le côté na boka suba onte mando ye Blandine Basele bio malgré to boit kaka bendo la caméra il ça bato sur na ngana yo émission na ngako na ngodo ba vérité la panda ikiro ba vérité l'émission la lo ba vérité pour apanga le côté pour so ba kotsika makala na kika ko pemati semi ko no bimala ngala mabende so batini ke so sa dilanga na pe mungana sabe da dilanga no sa dilanga kitoko voilà on sa dilanga kitoko na pesi mbote na Francis Tio nous va cher en direct de Kinshasa Francis Tio nous va cher na zo c'est la kaka IST tout monde ipi Francis Tio nous va cher azalia za l'équipe na pesi mbote na maître camionnette mbola descendant Simo Kimbangu vrai descendant Simo Kimbangu mikoro mboka yana ngabugisi bopema ya fundi lelo mabe la mine bendo bayebisi biso selo kotonga kaka nde toyoka kaka ya basa bino bana basa te bazosente bino tro bobala te paraîtrait bazali bino azali na zemi yango bane komona te kokuti ya lisumu mwana azali kwamboli botami na hors mariage azaka mwana na mwana likangu na mwana baboti na mariage bongo soka bana baka na droit moko mais bandi benda boti na yiti mais na boti ya lipamboli ko no balo changa zimi kaka zviete bolo ko mbala ocho zimi na zviete bo bolo so bo zaka na yona no bo zaka na yona na mute baba kika ali seza do yuso ko muto obalo te muto ocho zimi changa na zimi akwa bala bo mekanan ngi po ki vana di bali so ekufu bazili ya na lukati obi na mission sur la vérité et bandi ki topo moi c'est maintenant les années chomo ba ngai taba ya poto de mambo ka di omba chaka zebi na le mimo vane kwa biso na le mimo atembele na maso cha zebi te na maso di bal Rafi tubaluka mukanda na ndinga malembe ya kufinga balite dene ma auto publier photo avec la police qui funa kofina Belgique on est ala mukanda ni besi weza keso azana mukanda abo ye Rafi tumala mukanda bon neto yebi ba dia vana na foyer c'est normal na ostokole ta zobo donc comme le beaucoup ça journaliste so numéro na éviter on sa vidéo na isfi na tono pourquoi yo mpolo boy mama bana mi balé yo c'est ça ma bébé ya za marié auto publier mo baine ka mi na les news star pour publier ça nga a publier di ba ta publier mo bali kaka mariage ne place de qui to moni donc ça c'est gars ya ka vendre comme mukanda voilà merci beaucoup tozo ke na shit en tout cas Rafine Tumba ce bato nyonso totala na mama mwa mokolo asalaki video wana akeli yo mabe de génération en génération et puis maman ngo azalaki na chambre c'est pas bien olelisi mitema bato mais yo ozolobaki na bimi boyi kala bimi danger ozwi malédiction de génération en génération tina bana ne mi boucle voilà allez donc qu'est-ce qu'on a dossier ya o tozo clôturer nango lelo kotala bino basi ya internet basi ya presse lelo komi kobana komi na difficulté est-ce que likambo ekomi likali mokonzi yo oza pour yango toza contre par rapport à ndenge
bande qu'on a bien à communiquer ça bengi première communiquer ça bengi famille qui on ça l'émission na famille a fini bobala mwana mwasi wana te mwana bina kokufa est-ce que ben no ko na lelo Karim mo continue na tika makabwani et ozo ça la analyse ni ozo ça on ça l'analyse et donc moi ni mkololia makwanza mkololia ba on ni kigoko makwanza je m'amour de ça là on est là ah bon pour une chose mobile non mobilité au l'extrême média mais ils ont dégué de vivre alors Kardashian mais non la Kardashian a vu avec tout côté avec tout côté on est la Kardashian a vu avec tout côté on a vu Orlando pour ta chérie et de sa fiancée qui n'est évité bon ba chérie ta so ba fiancée OK vous sont pas énorme vous soyez bien pour nani il me responsé que mon ban n'est non je rappelle bon liga na moto okombiye ba moto ça ko comme quoi libala siko ya ko libala wana donc ceux qui Karim ko ta bomba qui fait tigre il m'a bien dit ça la télé comme d'ailleurs ba ban n'est pour il m'a bimisi la TV au bimisi alors azala faute nenga bimisi mobali mais ce qu'on va chroniquer oyo ba côté nié solution qui on ça la type émission na ba famille ba belle sœur na mais parce que la manière à mon et tant que deux ans c'est à mon yo vise dans la surprise est-ce que vous voyez le boité le ndé mususu parce que la na pas à monter parce que la na pas à monter quel que soit bosolate to bojirana ngana ye to kosola tata mukolo moko mais ngana so ka ke jiri so lo jiri au profit non c'est bien les bons exemple bon songolo pakala so ko de tatouer l'exemple de sola là et to beba na makasi le la kufa ba sui azui ya zui et enda clocher liwa parce que liwa te po bisonyo so to kufa bisonyo tant de vivre la mokili bisonyo so un problème peut to ko un problème yelo ko bala de makabwani bongo yongo sali émission hello do kufa mais to moni bende ko na moko Pamela Cheko la lobi ona saki ali Karina Melela batu ba champagne aseka batu ninga mama mabala na ye Pamela et puis na batu mususu mais muta changer na ye ndaoza mabe après yoko azu conscience habité dans ça mabe na changer na telle émission de moko Facebook vidéo na sala ndenga kota poto na ye tango longwa ki RTG parce que quand l'émission ba ko benga tango rayo na mo émission RTG na ni Fifi Siwa ba bengi Fifi Siwa mo sa émission ya BR wana awo liga poto déjà poto so do benga et ya sante kaka kwa ke ne poto na ndenga ayeba te ata avion OK na vola 0 1 ko asala ki ne liki ya ko kende pa ko ta ka poto ata lelo so ibo bana boye et ça passe de beauté car mon compte à moi ce qui toko ndoko na ngai lingwala yepe na moi lingwala oui wa bande ko na ngai lingwala et pour ça me mettre Didier Mokonzi wa bana qui vient na matondo ko solo ki toko mettre Didier Mokonzi ko fana ndeko Karine Mokonzi mo Karine na ndeko do wa bana ndeko na ngai lingwala po biso kabalo papa bon général Mokonzi Buda fama papa na bango kitega ana ndeko na lingwala comprendre ndenge pe ya bima pe besaka biso da fier na lingwa la avec mon conjoint de ma za ba ba star ebele te ngem ta domina ba star nyonso lingwa eza problème te papa lutumba eza problème te za ka star comme ka nini mwana lingwa la problème ata za ka ye moko wana eza ko na bango fali ko fa ba le bela bimisati mais mwana moko vala ka ba le bele yo bimisa na 1000 bana na ko vala ko ba le bele vala ka ba le bele to ba ko ka ite tino bako kaete o ngati o fala yemba ki a o seki yoko lo ketolo sa seki ba belisime belo olani nani bona français ko yemba nous tous on bana pas la lingua lo wali lingua to lingana c'est merci beaucoup Tokobi na suka le propos tenu ça langage que mon invité Blandine Bendo to solo li vraiment na ma statique on lobi na motema lelo ta la caméra pesa quand même conseil na Karim Mokonzi 30 secondes kaka Malasima Salani.
Karine Mokonzi la baronne mbala simata la sage. Soko zu mobile na yo bimisaye na TVT Bombay. Ti jusqu'à ba surtout quand Karine Mokonzi au bala. Et mobile on dit tel. Oh ça ba inebele ba linga kaoti. Non ça ba monsieur belle bo sepela. On ça ba inebele ba linga côté bango. Mais ça autorité morale na bango. Oh oui. Akuta bon intérêt les cas bon si c'est pas que poto. Voilà bana. Mais belle là pas si tu rapage. La rafine tout. Rafine tout monter l'autre, si tu rapage. Ba mi la Taylor. Né bi monter ta Karine kwa kala. Ya moi ya. Ya moi ça comme na ala ilunga sondeni. Voilà, merci beaucoup de Célici, vraiment. La Bible ne peut pas monter. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans la main. Hey, moi ça. Il peut pas monter. Ati ko ta na mbet. Ka ba polémique. Ko ta la ben do yo suke bandia. Na suke wala. Na pesca moto, saka ngai pesca moto la force la vraie chérie la baronne. Eh, on a pensa ko poste de poste. To so ko sinka le lobi chwe. Ba thelio ba moi ça mata fils. Moi ça mata pistole la habala eko lo kusomba te la moni Alex Tekasa pana ya batu ya dendo. Oh, Alex Tekasa batu ya dendo. Tout le monde là de ya côté. Ça Alex Tekasa batu ya dendo ni mo ban ngai. Bon ya. Oh, ya yi o le poser ya ngai. Ya ko se passer Alex Tekasa là. Maman c'est gâté. Maman, les tu vas me mettre les quoi. Et pour ça là ngai. La moni partout mon sang de Toulouse m'arrête quand tu sors là quand il pèse d'activité. Mon chéri Pierre tu dois se monter ma bateau elle lit au boulot. La peste va se donner. Quand la peste merci na ya na le bar matin Mariana qui mayo. Mais nazalaka toujours ayo ko nazalaka toujours ya ngai. Tout le monde attend la main de bon ça numéro na aussi. Numéro là plus 243 9 5 46 64 84 plus 243 9 5 46 64 84. Mais soit ben de blondine balinganga tenalinga bino makas. Oh finga na commentaire et dépendre quand naïe. Oh finga na commentaire je n'ai pas composé quand on finir quand le micro. Oh. Nous devons commenter ça la faut compte. Ça faut compte. On finit quand la faut compte toi. Quand la faut compte toi. Ah on doit pas me finir là. Voilà, donc ça les lunettes. Donc ça les lunettes. Ah ça les lunettes hein. C'est bon. Na moi c'est tout bon après c'est. Voilà, merci beaucoup de Célici à côté business. Merci beaucoup na prise de vie na yo. Merci beaucoup na Mabela Dinganga. Moi c'est à Mwindu na lobby bien. Nazo insister. Ba c'est à Mwindu bozali. Mon boss, Mabela Dinganga ngai yo te na a poto to za. Azala Londres, oya neni ko. Mabela nazongi Voilà, message devait passer Mabela Dinganga moi c'est Mwindu ngolo wapi. Batika yo depuis Londres. Merci beaucoup de l'opportunité au Singapour pour nous salam na Feza TV RDC. Merci beaucoup na Maman Titi la source. Talape Kotoyo.